titi kitoko, na mpepa kitoko, ya ye moko Christelle la Rose. Balobi Christelle la Rose fille a na bagage. Babi, il y a différence. Là-bas, zéro. Ma bé, babi, c'est El News TV. Babi, siti moko, ils na ba news ya kitoko. Bana poto nyonso Allemagne skala di la sozali Londres sika titi matondo nisha matondo bozali balobi bana poto nyonso donc Europe mobile babi to landa CL News TV ya Christelle la Rose balobi oya kotala te akomi diembika yo okomi diembika.
voyager de partout dans le monde pour Hollande biso. Ouais, quand on est au Barnabino, nous sommes en habitude de kolela na ba bazolela ko sepela pe na ba oyo bazo sepela tout ça awa na fiki. Bino mo boye bi ke miel de sang, vous allez artiste et musicien ya Wenge Maison Mère, il y a Yemoko le roi de la forêt Igo Emerson. Akufela ki vraiment papa nae kasi toza awa na fiki place ba exposer pour moi to comme na ngalie ma place des acquis na mort de parce que embouteillage des acquis au sakanate moi to moi des acquis de pona to comme tu on a tous la bino image à mort mais quand même tout ça li effort parce que tout ça on a toujours pas na recevoir ça tout ça li quand même effort yo koya awa na fiki place corps ya papa Raphaël la miel tous les wa eza exposé donc papa ya miel de son atika kibiso papa ya bane belé akufi bongo na âge à 88 ans donc mawa eza makasi bino moko bilili vraiment ndenge kolela eza pasi kobungisa o azali papa donc papa aza vraiment être cher hein biso nyonso tobima na banzete te donc so ba papa te mais biso pe toza te alors vraiment miel de sang akufeli papa na yango biso c'est elle nous suivi toye bongo kokabola mawana miel de sang vraiment corps ya papa ekolongwa bongo lobi lundi na ba 4 heures pour na ekende Kikwiti après Kikwiti ekola na Kikwiti ekolongwa Kikwiti mardi na 5 heures pour na ekende Idiofa ekola la peine Idiofa bongo mercredi ndeng ba okende kotika ye na dernière demeure na ye en tout cas eza vraiment mawa eza pas si tole la vraiment na miel de sang a outi kobungisa bongo papa na biso c'est elle nous suivi toujours présenter bongo ba condoléances na famille mobimba famille la miel o babungisi bongo papa na bango na ba artiste et musicien nyonso parce que miel de sang aza musicien donc ba artiste et musicien nyonso ya maison mère to présenter bango ba condoléances parce que miel aza ndeko na bango ba isa na bango sa moko malgré tout au moni bango te tout na pe ba o bazaki na ngalie masoki ba mission maison mère ba yaki ko consoler mninga na bango ko banda kuna na mort bazaki te ti to komi awa pe na fiki to moni ata présence ya mutu mote mais famille tout bato so ba ye ko consoler miel à part ba artiste et musicien oyo basala ranaye ezala ni ya maison mère ni ya orchestre nyonso parce que miel aza musicien mais toza sûr que aza na connaissance na ba musicien ebele to ebité soki bakoya parce que le dimanche peut-être baki na ba émission baki na makamsu so sala mais toza déjà presque 16 heures non muto monalité peut-être bakoki koya mais pour l'instant to moni mutu te vraiment merci na ja fait ma fille ndenge azozela bino image merci à Papine Zolamé son propriétaire privé mon vieux c'est d'Ivoire papa social Diki la Rose Thierry Kifwema vraiment bolé la bongo na miel de sang Vivine McQueen Chimène Kiala Judith Ngoy Mosa Pembe vraiment bino kuna na Paris place Matanga place miel de sang azalaki bolé la nèvre vraiment longo parce que ko boum sa papa eza pas c'est vraiment so bo sepel bongo na bilili o bo sa bongo merci na déjà fait ma fille tapo enem to asimi caméra pe asimi réalisation biso toza toujours awa ti lobby na 5 heures ti lobby plutôt na 4 heures nde corps ekolonga awa po ekende Idiofa vraiment grâce à Fabrice Finda un Fabala enem to conduire biso parce que ce qui était lelo vraiment mon boulot pour embouteillage à Kinshasa donc moi ezate Fabrice achelenga quand même voiture et sungangai et etamisangai pona bon cause la bino bilili oyo merci na ndenge bozaki wana belé restez branchés na CL News TV mon pépé sika makambo sika bo s'abonner et toza on a toujours pona ko sepel sabino biso tozele la bon papa Raphaël Laniel watika ki biso vraiment eza pas si vraiment bozala toujours wana toza on a toujours pe wana pona ko informer bino merci balobi site ya makasi site ya lengi chéri finit na pointe balobi ya Christelle mama Kolutu na bango balobi bana king bana Brazza monde entier na Canada na Belgique partout Australie site ya makasi yango eye makambo tout ya sika ba image ya sika kolamba ya sika ba news ya sika makambo ya sika mama balobi mama Kolutu na bango Christelle site ya makasi bana poto bandimi yango chéri finit na pointe